Moi, bah, vu premier épisode, na biso dans le bon. Na famille, en tout cas, tu consommer film. Tout à la terre, na biso, tout le monde Jimmy, mon alim, bazan, kati, tout le monde décor, ilonga, tout le monde Daili Azali, tout le monde papa Serge. Donc, bazan vraiment belé. En tout cas, tu consommer film, na biso, passer Didier. En tout cas, le love, tu comme tito, comme à 17h avant deuxième épisode de Kota, premier épisode, na biso, beta 100K. Parce que on est devant la famille Bota. En tout cas, famille Bota, biso, tu as comme au bondo. Ami, mon bétail est bil, mon bétail est zafra, mon bétail est kédé. Nasa poli koli kama mana otekasi. Nasa poli koli kama mana ote. Ba réclamation famille mo ebuni sanga conscience. Na mo noye bapinde kitenge mo la nzambe. Na ko finga te. Na koloba na ba. Comment oyo zaki na pasi? OK. Ozomona. Moi j'étais là avec Vivette Mayamba na parquet à Kalamu ya Gabi akangisa Vivette Mayamba. Ah. Na makambo yo président la duchesse alobaka ya griotage. Osoki to sisi théâtre to kendaka biso na biso ba comédien. Ya Gabi ayaka alobi o akoka koloba. Ozomona abengi banke ba moi quelque ba comédien. Et Vivette asala analyse mo ba coach ba mama Kalunga ba dozo ba na moi ba te belé. Mais na parquet Kalamu Vivette à côté la duchesse. Oyo la duchesse aya parquet Kalamu atikala ko jouer la Vivette Mayamba solution te. Ozomona, c'était belle vie. Oya ya ko foutre la Vivette mbongo ya Gabi finga belle vie na parquet. Moi j'étais là témoin. Kovodo azala ki wana. Fanny Kataleya azala wana. Maman Thérèse ya ba ya ba Kalunga ba maman Kalunga kuna dozo déjà si ba comme ça qui dossier na parka Gombe. OK. Mais c'était madame Belvie mutaya ko bimisa mbongo na ye apesi vive apesi ba avocat pour Vivette que ne prison te. OK. Souci ya Gabeza qui Vivette Mayamba a que de prison. Voilà. Mais Belvie a ko talisa Vivette Mayamba que oza mwasi oke présenté. Ya Gabi alobi na nane abi na Belvie yom to pesa bango mutu makasi ba ko finga rabatu pona Belvie abitenga na makambo wana te. Na ebite ke ba lobaki boye basala ki beaucoup plus. Ya Gabi za likambo to koti na ndeko prison. Ya likambo to vanda to sola ngo. Pona ni na mokili bokoza na ingratitude na niveau. Obinga na oka soni ko ya Vivette oka soni makasi ya tozaba ni te nga oyela nenga te ozomona ngande na ekotali seke Vivette ozaka na place mo ya pasi ata lelo soki oko défendre sila et mon soeur ngolo ba momo bo choquant vanda ta la rétroviseur. OK. Ozomona bozana parka kala bo belé si la wanga na bino abi ayebi bino ta tinda bino te. Non le bon likama solo chose vraie. Ozomona mais le lot Vivette si ba comme na niveau yena le que tu vas traiter belle vie musendi le que tu yo. Yo za mutu vraiment yo ko vendre finga belle vie musendi yo le ketu vrai musendi ezana c'est ça yo te ozana osoni ya famille ya tata nona mama na o le ketu yo na sasa boba no sani nana na sasa le ketu na matière na maboko nga roboma yo le ketu yela biso muko bimaka na sasa ibaka sasa ni Lekechu bukolo yo bimaka na sasa. Oyibaka sasa nini? Lekechu na obela. Ta santé za malamu te lekechu na obelo biki. Wala bomo. Yamba biki mono sila makila. Oui, aka bakata la soki pechanga te mutala kisa sila kolata. Okay. Bakata la ite lo soki sila za courage comme ata Frid sito Angola c'est grâce à pechanga. Yo le que tu as si la muta chance si la chance certain si la makolo pe makolo kilo zozo na ajine wana le lozo ko betra na kutolo obi neni de mer nyanga bima pa parent na obi neni sera to la longa pa parent na
yo lekechu silama pede makolo nzange makolo elemba yango moni nzamba konfonda yo poto kenda lisu te okososola te yo Diego omoni kande okoma oteka nsima pa lekechu nga na yebi makata tabo silama obi ngai na vanda maboye kosola vandi journaliste wana ye mpe mbala lekechu ti tala obi ngai na vanda yaya apose question te eza jeune na bango tu wana moto atangi koma Bellevue aza mosendi c'est journaliste tozama banswabo lekechu na banzala no vraiment lekechu yo leila Bellevue alela bino te bovanda lelo boya na tv bofinga Bellevue nga na maloba na yo awa olobi ke soki lekechu pana babanda ya kosala nini na sasa eloko nye eleka wana entre sasa na ayebi eloko na nge aloba lekechu oyebi yango parce que baparent baza lekechu okenda na biloko sasa na wapi ayibaka quelque chose okenda na biloko sasa wapi sasa azolela ayati epa na tala lekechu keba obi kenga yeba makamune bele so na yaka yo te pona otanga kombo na ngati no lobo mabe na ngati mais tellement lobi makamuna nga yo moninga na ye pour traiter Bellevue musendi ba vrai basendi ya bino ba vrai basendi vraiment makasi basendi ya makasi za bino alors moi soko lingo lobe loko mo bolingo sa loko mo be vana réfléchir nga na regretter na comportement vivette mayamba mayamba na parquet kuna na parquet ya gabita nga kangisho na parquet na ya comédien moko ayata ni journaliste moko ayata c'était Bellevue babi yo musufu moko soni tango lo bake Bellevue aza musendi vivette otalima Bellevue bien obino ka soni natalaka mo ki bondeko to sala mobo nazaka na soni na otala mabelinda aza wana na otala bamama Chacha bamakambo bamama Paster mama na Yvette Kalombo na oka soni natala nga bite oyo eza famille touti musika titi na niveau oyo ata ofinga lelo Bellevue mpe okomi moto asila mais soki olingi oloba likambo moka mabe mpo na Bellevue veti tala nga nazalaka na parke na ngi nake prison Bellevue alemba te oyo kutu président la duchesse au côté là aya parquet mais ça le l'autre côté mais bien kaza tala bosilama ozomona bosilama bovandi bino misato plateau moko tambo bolinga bo traiter des mères niangile ke tia soa boyole ki des mères niang nani po des mères le kina sila obilo ko côté na mayele des mères niang le kina sila na mayele aleki sila na kokoma sila bakomela ke so bazali bakomela kaye sila mayele ta yo finga des mères niang mukusa talo des mères sont très intelligentes yo finga des mères na ning yo lekechu o finga des mères na nini vraiment yo na qualité po yo za mwasi na qualité mwasi yo zali na des mères niang ba zo nani Zaki Moura non Yagola alobi ke Sarato la a changé pe ba rideau ta la fille de chambre oyo Yagola babuka mi na fille si yo moi Yagola ozana na mbeta malonga te yo Yagola wana mbeta malonga te Yagola tala polo yo osela on dirait torchon on dirait au moins nous zake ba polo mususu mama musa abaida bia na somba na servette na somba ta polo moko yo otali couleur apolo wana yaya azane loko yo zela nanu zela yo aleki de mer na nini Yagola suki salite na mutu est-ce que moi ça koya suki salite bongo ovandi pe na te vo finga bato babila mutu soko ni finga bato ovandi po se pesango Yagola finga de mer nyang nani po Sarato la nanu ndako Sarato eleki ndako osila lakisi na salon Sarato la salon na sala 4 salons malobi ka zaka na barido ka wana lobi ke des mères ayaki émission salité ayaki yaya des mères nyanga aleki bango nyonso des mères nyanga aleki sila batia mutu na bango des mères aleki sila banda awa tina maluku na kokoma bango nyonso to bavanda baya na devoir basala dicter la tableau bavandi si Sara kaka bavandi si des mères nyangi baya dicter
saka to la pesa batu be devoir à dictate na ya longolango bazoba ke bozali ba illettré ba con ba vaurien bo finga saka to la moto asali 20 voyages na ne bino boyo finge yo leke nani yo mura yo ata bandu no apamba so be mama na yo pede makolelema nzange yo Maman sali nini téléphone akocha bango ntango bashokaka saka to na boto na tata ne baye bango mama ne kutu tiel bakopasolo ata mama alekecu mama alekecu batie bayemike bazwaka bakamarade mundiba bazwaka mama alekecu nayebi yango te na lemba wana moya teve ofinga Demer Nyangi oyo aza na ndaku na ye ntango yo ozolobaka Demer Nyangi akolisa likangu bongo sila moto azwaka bana mike Jerispire na sila basala nini ntango yo ozotraite obika Demer aza mwana moke bongo sila na Jerispire tala bosilama parke amokamata eza te boye na ye moto abanga moto asa te bino mo boko bomba bana mike na bandako na bino boyo olobaka Demer Nyangi abomba bana mike bino moko basoni na basociété otango moyo olinga bofinga Demer Nyangi bomoteke vi wana bofinga ngana esila bon vrai musendi esila vrai musendi mwana moko eza sila na bino bato olobela sila ofondo na yebi te tala boluka place oboko bomba sila po sila ko batema akotamba na njia bato bazoba mbe mabanga ape mukolo ndako la sa réclamer boye na ndako ne na TV ko sila okende mukolo ndako eko otaki direct asaka tola te bana mukolo ndako nde bakota na kata direct te lupangu na bango koma bako filma ngo soko ke na piscine soko tali nzinga piscine na omona makomba famille na bango eza wana mona tanga komba famille bato eza te mais eza na piscine bakoma kombo ya bana na ye bon boza kofinga Demer ndumba nzoka vrai ndumba nde eza sila na neni nazobima na batata bato ya mikolo wana Demer Nyangi aza na klasi sila aza na batu furai sila aza na baduduki binda bino ntango baolinga boya kotraite madame Belvin Ndumba nani Demer Ndumba botali calendrier ya sila na neni ici na kota boulevard à côté boulevard tongo mais si là c'est incapable de ozanda coucher les parents mais lelo si là moi qui coupe ba pc wana bino bazo betela ngo peto botela batu ba kebo finga Demer Nyangi na Sara le ki si la banda lelo ti ki mpese oyo Sara za nango si la nango te Sara za na parking si la za nango te ofinga Sara to la mutanzala Sara to la bokola omura yo mura yo finga Sara to la te poani ofingi Sara to la lelo po Sara to la mama voyage au moins que Sara to la beta mon kongo kena Turquie ba refula yo bon yo lingo no finga bato tshaba tout monde laisse na réseaux sociaux yo za nani yo za nani ngaye nde na vanda boye ko na oka Sonia mosu na vanda Nathalie ba finga neti ici peshanga et soni nde ya sila mabisi aza lokolo pete azwa te abebisela peshanga ba question combien de fois abebisela peshanga ba relation combien de fois tokosa makambo te peshanga bana nzela Chine ntongo sila aza merci mama ye mandenga aza bo ye aza ngulu ya mama Olive yaza ngulu ya mama Olive c'est grâce à maman Olive nesi la telemi tika boye bien ka on pesa ngazo déficit bilamba ya ici la kana lamba on lata ye ta mon boss yo mwana boss wa même nde balobaka il paraît que mwana boss aza na bonne vie mwana boss abandaki ndumba na ville neni mwana boss si la sa ki ndumba ya fara soni batata batu obike chance ba pepe ndombe bakota sa mabele chance ba franco bakenda obi chance ba grand calais ba kenda soki te me yeye nga kota na ba grand calais ozomona chance ba juna mumbafu ba kenda poto ba kima na ba poto yeye ba neko kota ba azozwa batata bata otala te chance ba papa lutumbo ba kei
ozomona moto déjà ça azui déjà ki moto ayeba cœur artificiel bongo pas zo papa lutumba elo nezangi tala silama nazalisa bino tala moni bino oza maloba te bona longo fingira madame Belvi te po madame Belvi atamboli soni te okomo Chantal libola mama paradis ayiba okobango te bao souffler tina live. Oh, mais Bianca. Mais bon, il y a la TV qui finit bateau. Mais non, franchement, donc il y a wapi. Et non, même quand solo. Oh, si la zoba loka Chantal libola. Ah. Mais bon, on a TV pour finir bateau. Ah. Yebisa ngai. Yagola. Soka zaki mama yele. Ba nga ba na réception. Na réception. Mais non, telle place à Salaka. Na Picadilly kuna batie fille de chambre parce que za mayele ta aibi ko komate. Fille de chambre ba beti ba goda ba silisi yo kanisi ba dra oke sokola. Ah. Yaya bo lukelo nyanzambe bo keba. Leke chu zongi sela sasa biloko no zwa. Osongo ya sapinalisi. Non loba no soko zongi site na loba yo Diego yo silama. Non loba no Diego silama. Yo bino ya internet it. O commence moi sasa ki bo moto. Ozomona po teki sima yango komi mutu. Yo tala kemba na yebisa bino. Kemba. Bianca. Na ba no kemba. Bon luka ndenge nini tala omoni nga bato bazaka na keto na linga bango te desina na za ozomona vanda moso lingo finga mutu ka leketu ofano bake Belvi aza musenzi yo leketu vrai musenzi ya nani yo te o bape bosala boluka nini na vinanga bosala ngata mwa mobali mobimba ozoya ba terme moko bo ya bazoba osomona leketo asala lombo ya ndenge nyonso Belvi mutatinda oyo bagere village panda te balia yo mbongo pa mibali balia yo mbongo basilisi bakwesi village panda yango nzambe pa confondre yo ozoluka poto tie pa musicien ozomona ozokata soni te zongisa $500 ozoka pa Marie-Jeanne kende kofuta $300 ya dada international to ndimo defa umute loko te moya te bofuta o apena bengi ministre na muningano o kosa pe Patrick Muyaya azala si bofinga Patrick Muyaya te zo bapeda salite ya nzela ta baketchu munene lata konje bababouin oyo te pe ofinga bato keba na yo mura lata ketchu to ndima yo peda salite azwaka te zozo omona kova lekibino bana awa ti mokile kosila kova lekibino na propre lekibino na ndaku nekechu na oyo tenda ku ne kova la tanda ku na iti. Voilà, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne, votre chaîne Actu Final Télévision et sur votre émission Coup sur Coup qui est présentée par votre humble présentatrice Chancy Siana, la Cléopâtre, comment la Scobaston, autrement dit IGF. Voilà mesdames et messieurs, je dis un grand merci na batunir so obalanda kabiso na kati ya chaîne biso chaîne bino Actu Final Télévision ainsi que na chaîne biso pe chaîne bino o wapi to zabongo en collaboration na
mwana suka ya famille Libota télévision. Voilà, lelo vraiment nazabona Bianca Zanga. Mesdames et messieurs, nazabona Bianca Zanga na katia plateau nangai lokola invité nangai. Voilà, donc chaque bomo na raye des fois bomoni pam matondo, des fois bomoni Bianca Zanga, des fois bomoni banoko ya famille Libota, des fois bomoni ba maman leki ba tantine. Vraiment c'est la famille. Avant tout d'abord, tout banda émission na biso ya lelo na pesi merci beaucoup na batina so balingaka, merci beaucoup na Dipine ba charge Pams Matondo, ma grande sœur. Voilà, en tout cas vraiment des gros bisous abi muto azo ko encourager, muto azo tindo toujours na bolamu. En tout cas faut ko zala vraiment pembe na ye. Merci beaucoup na ye moko poutune de l'écriture belle fille Kandi mama koma malobi bongo la reine de l'évangélisation de Timikolo tozo za bongo évangile selon pasteur Didier. En tout cas tozo za pasteur Didier et za bongo na katia Belle Vie TV bandeko deuxième partie déjà, troisième partie déjà ezokote la biso on a yaka ko expliquer on a expliquer rané sarabino na yaka ko expliquer film na biso na quatrième partie na yaka wana na sali synthèse ya première, deuxième, troisième et puis na quatrième partie na ko sala synthèse na katia émission nangai. En tout cas bandeko bokene to kota to tala to partager to aimer, to commenter et ça la vraiment kitoko makasi. Merci beaucoup na yemoko maman sociale malbi bongo Evely Duchesse tunani maman sociale Evely Duchesse tunani na bengi yo deux fois balobi problème yaka mbonge pe elekaka lango eloko etikala éternellement ezala rande kaka lido balanza. Mais donc lokola déjà tondimela Yesu masiya tokenda wana tobuka mabolongo c'est que nyonso ko la biso ezala ngo kaka mon pépé. Merci beaucoup à notre vieux Blaise Mokabi, Blaise Mokabi en tout cas merci beaucoup. Serge Vital les bijoutiers mon vieux balobi rendez-vous manqué mettre ozala toujours wana mobodo toujours et ça la vraiment kitoko makasi yani kibolunza papa na nata établissement Fabi Metal yo ozana posa ya construction métallique. En tout cas Fabi Metal eza wana tokosunga yo obengi numéro o eza na se na biso wana tokomema yo et pas ya ingénieur Yannick Bolunza. Merci beaucoup na bande konyo so obolanda kanga na kati ya Active Final télévision na bibongo la maman chérie maman Gina Mabiala maman Ika Mamedina, voilà, princesse Davina, Elena David. En tout cas, vous avez tellement et belé ndeka na lobaka. Beaucoup montaka par l'ande na koyeba ko maîtriser ba kombo na bino pone ya ko tanga kango boye na kati ya télé. Voilà, mesdames et messieurs, émission na biso déjà et bandi zwa canapé, zwa Starbo, en tout cas, soit vraiment chaise fixe, nebiso to find la chaise fixe parce que lelo ezabongo show, lelo ezabongo yakoyinda. Bonjour Bianca Zanga. Oui, bonjour Chacha, moi suka ya famille Libota, Songi IGF de la presse. Na formé ça la ngabia ko benga o Songi et ça la ngabia ko benga IGF. Et ça la moi bien ko benga yo mwana suka ya famille Libota. Ba tout faut pas comprendre naza comment naza maladie naza ki mutu mo bo peut-être na ko yo ça l'émission té. So na yé peut-être internet ndesengi bongo fona ya. OK. Naza vraiment sous-cure. D'abord merci na yemoko poutine de l'écriture. Notre autorité morale, Belinda Kandi, voilà. VIP international, maman Mokondi, la reine mère. Abi respect na yo maman, vraiment merci beaucoup. Na Dongolé Sanzamba Versa, c'est un grand merci aussi à Odette Lessa maman na Lesline. Merci à toi, Mifi Lessa, Motema ya papi, grand merci à ya Dodo Lessa, ya Majos Lessa, ya Richard Lessa, Nadine Kialuta, Irène Kialuta, Motema Richard. Je sais qu'il y a l'autre Karine Zanga, Patricia Branco, Bibiche Moussouamba, Ikupa Décoration. Un grand merci à mon vieux propre Tito d'Acosta. Merci beaucoup à toi, mon vieux Petit du Fond à Mignon Noble. Et merci beaucoup à mon vieux propre Blaise Mokabi. Voilà. Blaise Mokabi, Babi cité du fleuve dans ma bouche, on a biso. Et Blaise Mokabi, vraiment oumela na yo. Un grand merci à Duchesse Evelyne. Babi Tunani, vraiment, ceux qui battent belé, bazar au col à yo mokili, vraiment, il y a ma belle qui est à la tête. Ma belle vraiment ils à la tête, ceux qui battent à pembe na yo vraiment. Merci beaucoup na batunia surtout la présence et notre Luzo Laza derrière la caméra, Pamela Matondo, Dipine tout est kota, famille Bota Mobimba, Chacha.
question ya yo et puis biyano ya ngai. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga. En tout cas, na chaîne Biso ya Bellevue TV, tout ça bongo déjà na Pasteur Didier eza wana film wana uzomona ndenge nini ezokende la ba vieux ezokende ndenge nini. Donc moi ba vie premier épisode na Biso dans le bon ngai loko na baka na famille bota en tout cas to consommer film. Totala ba terre na biso tomoni Jimmy mwana lemba za na kati tomoni décor ilonga tomoni Daili azali tomoni papa Serge donc ba baza vraiment ebelé en tout cas to consommer film na biso Pasteur Didier en tout cas le love to comme tito comme ta ba 17h avant deuxième épisode de Kota premier épisode na biso beta 100k parce que wana za devant ya famille bota en tout cas famille bota biso to yaka mobondo toyaka famille belé donc toyaka famille betaka ba eveli richesse baza wana tozomona donc toza vraiment wana famille bota toyaka mobondo en tout cas to consommer film na biso to consommer wana ça nga bien na mona ba maman na biso famille bota omona la mama chérie obengona uti musala na uti musala na yamba on ata la film on va dire maman José Lusadis maman Claudine Bokatola on va dire motali maman Sylvie ya Sylvie Jolie ovando otali mama ni ba super otali mama ningo ya mputu mama ewini wana neso tona ba base à Londres wana ovandi make ba otala ba vandika uniquement ba otala film ba la grande H wana ozomona ba mama Gina Mabia là donc baza focaliser toujours na film na Bellevue ozomona ovandi mo otali ba mama no bité Bellevue vraiment aza na bateau bazo soutenir ye tongo pokwa midi chacha ya facile te au mona mutu mo boye et surtout bango na poto kuna mingi majorité ba la wifi to bité ba wifi na bango chaque fin mo bakata bango combien voilà ozomona na biso na Congo ato cha mega ba mega na biso eza point 1 donc presque ba $1 c'est presque $1 eza facile mais to sala ngo na bolingo ya muto yo alakisi biso pe bolingo muto aza na considération pa na biso chacha 4000 pe na ko kima na wenza so minganga 1000 francs poisson 1000 francs moi episa 1000 francs mso tikali na rosomba pe fufu pe na kokota pe maleo pe na leblo ya 4000 ebele mais na ota siko na na posa ko lebiloko wana te ozomona na posa le biloko wana te mais beaucoup plus na na posa na tia mega na nga na tia vraiment 2 giga na nga pona ta ka madame Bellevue ozomona donc nga lo ba ka famille bota to consommer vraiment film na biso et ça biso bien. Voilà, merci beaucoup famille Libota, to consommer film vraiment et kozala dans les bons surtout mini ba vivre vraiment et matato la sabango ke to le kakabango tellement na ebele bien kazanga je ne sais pas est-ce que au talaki émission moko na Congo Liziba 2 jours boy déjà ba sala ki yango ba yamba ki le ketupanda na Vivette Mayamba est-ce que talaki émission wana oui, Nathalie émission wana. Ba propos batena ki wana. Nathalie émission wana, Nathalie. Tu sais dans la vie ingratitude est condamnable. Voilà. Muto yo employé mo wana ya ingratitude. En tout cas ce ka kufa te nzamba bakise longue vie. Mundele wana sala phrase wana o sala ke ingratitude est condamnable. Ce ka zaka viti lelo. En tout cas, nzamba bakisele longue vie. Alongola 15 ans pas le kechu abakisela mutu wana. Et nga na kozala vraiment dessus na comportement no ya Vivette Mayamba. OK. Par rapport à nini? Ozomona moi na vie place o mabe komeli yo. Mais mutu moko yemba ngwa ye ko se secours yo ko secourir yo vraiment alakisi moi bolingo moko boye alakisi yo moi comment moi alakisi moi te mais apesi affection moi boye na moment oyo zaki na pasi ozomona moi j'étais là avec Vivette Mayamba na parquet à Kalamu ya Gabi akangisa Vivette Mayamba na makambo yo président la duchesse alobaka ya griotage o soki to sisi théâtre to kendaka biso na biso ba comédien ya Gabi ayaka alobi o akoka koloba ozomona abengi donc ba moi quelque ba comédien et Vivette asala analyse mo ba coach ba mama Kalunga ba dozo ba moi ba te belé mais na parka Kalamu
Vivette à côté la duchesse. Oyo la duchesse aya parka kala matika la kozwela Vivette mayamba solution te. Ozomona, c'était belle vie. Oya ya ko foutre la Vivette mbongo ya gabi finga belle vie na parquet. Moi j'étais là témoin. Kovodo azala ki wana. Fanny Kataleya azala wana. Ba maman Thérèse ba ya ba Kalunga ba maman Kalunga kuna dozo déjà si ba comme ça qui dossier na parquet Gombe. OK. Mais c'était madame Belvi moutaya ko bimisa mbongo na ye apesi vive apesi ba avocat pour Vivette que ne prison te. OK. Souci aya gabeza qui Vivette mayamba a que de prison. Voilà. Mais Belvi aya ko talisa Vivette mayamba que osa mwasi OK prison te. Ya gabi alobi na nane abi na Belvi yom to pesa bango mutu makasi ba ko finga batu pona Belvi abitenga na makambo wana te. Na ebite ke ba lobaki boye basala ki beaucoup plus. Ya gabi za likambo to koti na ndeko prison. Ya likambo to vanda to sola. Pona ni na mokili bokoza na ingratitude na niveau yo. Obinga na oka soni ko ya Vivette oka soni makasi ya tozaba ni te nga oyela nenga te ozomona ngande na ekotalise ke Vivette ozaka na place mo ya pasi ata lelo soki orodefendre sila mosoko ngolo ba momoko bo choquant vanda tala rétroviseur. OK. Ozomona bozana parka kala bo bele sila wanga na bino abi ayebi bino tatinda bino te. Non le bon likama solo chose vraie. Ozomona mais le lot Vivette si ba okoma na niveau yena le que tu vas traiter belle vie musendi le que tu yo. Yo za mutu vraiment yo ko vano finga Belvi musendi yo le ketu vrai musendi ezana c'est ça yo te ozana Sonia famille tata nona mama na o le ketu yo na sasa bo wana sani na sasa le ketu na matière na maboko nga roboma yo le ketu yela biso muko bimaka na sasa ibaka sasa ni Leketu mukolo yo bimaka na sasa oyibaka sasa nini leketu na obela ta santé za malamu te leketu na obelo biki na bomo yango biki mona sila makila oui aka bakata la soki pechanga te mutala kisa sila kolata bakata la te lo soki sila za courage comme ata Afrique sito Angola c'est grâce à pechanga. Yo le que tu as si la muta chance si la chance certain si la makolo pay makolo kilo zozo na ajine wana le lozo ko betra nda kutolo obi neni de mer nyanga bima pa parents na obi neni sera to la longa pa parents na yo le que tu si la ma pe de makolo nzange makolo lemba yo moni nzamba confonda yo poto ke na lisute o ko sosola te. Yo Diego omonika ndo kama oteka sima pa leketu ngana ibi makata tabo sila obinga na fana mawe ko so vandi na batu pe wana ye pe journaliste wana ye pe mba leketu tala obinga na fana ya a poser question te eza jeune bango tu wana mutatangi koma Belvi za musendi c'est journaliste. Tous avant en soi bon que tu n'as pas nzala non vraiment le que tu yo le la belle vite mais va le la aller la binota bon vana le lobo na TV bon finga belle vie bon traiter belle vie musendi va vraiment sendi abino va vraiment sendi vraiment makasi ba sendi makasi za bino oh alors mo sur lingo lobelo mo bolingo sa lo mo vana réfléchir vana regretter le comportement Vivette mayamba. O mayamba na parquet kuna na parquet ya gabita na kangiso na parquet na ya comédien moko yata ni journaliste moko yata c'était belle vie ba biyo musufu moko soni tango lo ba ke belle vie za musendi Vivette totalement belle vie bien obino ka soni na tala ka mo ki bondeko to sala
ya mobo nazaka na soni na otala ma Belinda zawana na otala ba mama Chacha ba makambo ba mama Pasteur mama na Yvette Kalombo na oka soni atala nga bité oza famille to chumsika ozo mo au moins que pas Yvette na okinga na kende mais singe bendanga mais yango mona talisi Vivette pona ni kozala ingratitude na niveau yo ata ofinga lelo Belleville po kobi mutasila mais soko ngo loba likamoka mabe pona Belleville Vivette talanga na zaka na parquet na ngina ke prison Belleville le maté oyo kutu président la duchesse au côté là aya parquet mais ça le côté. Mais bien kazanga na maloba na yo awa olobike ceux qui les chupa na babanda ko sala nini na sasa elo onye le ka wana entre sasa na ayebi eloko na ngina loba lekechi oyebi yango parce que ba parents baza lekechi okenda na biloko sasa na wapi ayiba quelque chose okenda na biloko sasa wapi sasa zolela ayati epa na tala lekechi keba obi kenga eba makamune bele so na yaka yo te Pono tanga kombo na ngati no lobo mabe na ngati mais tellement lobi makambu na nga yo moninga na ye tala bo silama ozomona bo silama bo vandi bino misato plateau moko tambo bo linga bo traiter des mères nyangi leke tia soa bo yo leki des mères nyangi nani bo des mères leki na sila obilo bo kote na mayele des mères nyangi leki na sila na mayele aleki sila na kokoma sila bakomela ke so bazali bakomela kaye sila mayele ta yo finga des mères nyangi mukusa talo des mères sont très intelligentes yo finga des mères na nini yo leke tu o finga des mères na nini vraiment yo na qualité po yo za mwasi na qualité mwasi yo zali na des mères nyangi bazwa nani yo va notre o finga des mères nyangi o finga des mères nyangi ba ndiko futa ndako liboso sila oh sila va na sheba ngo sheba parents des mères nyangi o futela ah bon oui oyo finga des mères nyangi o finga saratola ni saratola bokola bino mais quand on peut moura lobike saratola ezaki moura non yagola lobike saratola a changé pe ba rideau tala fille à chambre tala fille de chambre oyo yagola babuka minu na fille si yo moi yagola ozana na mbeta balonga te yo yagola wana mbeta malonga te yagola tala polo yo osela on dirait torchon. On dirait au moins nous que ba polo musoso maman muso abaida bien na somba na servette na somba ta polo moko yo otali couleur a polo wana ya azane loko yo zela na zela yo aleki de bien na nini ya gola suki salite na mutu est-ce que moi ça ko ya suki salite bongo on va dire la tebo finga bat o babila mususu ko ngo finga bato vandi po se pesango ya gola finga de mère nyang nani po saka to la nanu ndako saka to eleki ndako sila la kisi na salon saka to la salon na sala 4 salons malobika zaka na ba rideau ka wana lobike de mère ayaki émission salité ayaki ya de mère nyang aleki bango nyoso de mère nyang aleki sila batia mutuna bango de mère aleki sila banda awa tina maluku la kokoma bango nyonso to bavanda baya na devoir basala dicter la tableau bavandi si Sara kaka bavandi si des mères nyangi baya dicter Sara to la pesa batu be devoir à dicter na ya longolango bazoba ke bozali ba illettré ba kon ba vaurien bo finga Sara to la moto asali 20 voyages na ne bino boyo finge yo leke nani yo mura yo ata bandu no apambo so be mama na yo pede makolelema nzange yo mama sali nini telefone kocha bango tango ba shoka ka Sara to la bota na tata ne ba bango mama ne kutu chiel bako pasolo ata mama leke tu pa cheba mike ba zwaka ba camarade mundi ba zwaka mama leke tu na yebi bango te na lemba wana bango basala ba mama basa valeur tala bosilama mutu abanga mutu azate bosilama leke tu na mura ba pede salite ba osimisaka bino mire likoa ba $10 bozokela ngo ata mabe te nzambe mpe kala mingi te azozonga oui
Yo ka niti moura ti basimisa ke mir na plein air abatu bongo basimisa ke mir wana na nini eloko na bosa na na ne soko te yo filmer la ngai filmer la ngai au moins na sima nini na babenga ngoni kota 300 d'or non 300 d'or te nini kota pe bino ke na mingi tricana voilà na tricana wana basimisa ko mingi na tricana avant na tala binanga osala mabe moya teve ofinga Demian Nyangi oyo aza na ndaku na ye tango yo zoloba ka Demian Nyangi akonta likango bongo sila mutazwaka bana mike je respire na sila basala nini tango yo zo traité bika Demian aza mwana muke bongo sila na je respire tala bo sila ma parce que mukamata ezate boye na ye mutu abanga mutu asate bino mo boko bomba bana mike na bandaku na bino ba baka Demian Nyangi bomba bana mike bino moko ba soni na ba société autant moyo olinga bo finga Demian Nyangi bo mo teke viola bo finga na sila bon mus vrai musendi sila vrai musendi mana mboko eza sila la bino to lobela sila Oboyo ko mabete. Mais kutu kuna pe susu mura kaka lobike kovodor azakala ndaku te kovodor. Alala na ndako kovodor, alala na ndako kovodor 6 mois. Kovodor ti asala be mission na ndako kovodor. Oyo loba bongo poa. Kovodor azalo kolo kilo te azalo kolo peta azwa. Bango tu wana balala ndako kovodor. Ye moura pendant 6 mois et pas kovodor a bokola ya lipa ya fufu ya mai na courant kovodor a bokola moura nani ok ça l'émission na bakisa batu ya hôtel ko hôtel on eza lemba wati et si ka moura ça l'émission na claque eza lemba awa bon o vanda kito na kito ngo ya ndaku na yo mais yo lala ndaka kovodor yo lala ndaka kovodor na yebite tala boluka place oboko bomba sila po sila ko tema akotamba na njaba batu bazo bambe mabanga ape mukolo ndako la sa réclamer boye na ndako ne na TV ko sila okende wa mukolo ndako eko otaki direct asara tola te bala mukolo ndako ne bakota na kata direct te lupangu na bango koma bako filmango soko ke na piscine soko tali nzinga piscine na omona makomba famille na bango eza wana mona tanga komba famille bato eza te mais eza na piscine makomba kombo ya bana na ye bon boza kofinga Demian ndumba nzoka vrai ndumba nde eza sila na neni nazobima na batata bato ya mikolo wana Demian Nyangi aza na klasi sila aza na batu furai sila aza na baduduki binda bino ntango molinga boya kotraite madame Belvin Ndumba nani Demian Ndumba botali calendrier ya sila na neni sila kota boulevard akoti boulevard tongo mais sila aza incapable ya ozanda coucher les parents mais lelo sila zui mwa kikuku bapesi wana bino bazo betela ngo petolo botya batu bakeba finga Demian Nyangi na Sara leki sila banda lelo tiki mpese oyo Sara za nango sila nango te Sara za na parking sila za nango te ofinga Sara tola mutanzala Sara tola bokola omura yo mura yo finga Sara tola te poani ofingi Sara tola lelo po Sara tola ma voyage au moins que Sara tola beta mukongo okena Turquie ba refula yo bon yo lingo no finga bato tcha bato ma laisse na réseaux sociaux yo za nani yo za nani ngaye nde na vanda boye ko na oka soni ya mosu na vai Nathalie ba finga neti ici peshanga et soni nde ya sila mabisila aza lokolo pete azwa te abebisela peshanga ba question combien de fois abebisela peshanga ba relation combien de fois tokosa makambo te peshanga bana nzela Chine ntongo sila za merci mama ye manenga azabo yaza ngulu ya mama Olive yaza ngulu ya mama Olive c'est grâce à mama Olive ne sila telemi tika boye bien ka peshanga azo déficit bilamba ya sila za kana lamba olata ye
Yo, moi na boss wapi. Même des balobara il paraît que moi na boss. Au sala Azana bonne vie. Moi na boss abana ki ndumba na ville neni. Moi na boss, si lo sa ki ndumba ya fara soni batata batu. Obike chance ba pepe ndombe ba kota sa mabele. Chance ba franco ba kenda. Obi chance ba grand calais ba kenda. Soki te me yeye nga kota na ba grand calais. Ozomona chance ba juna mumbafu ba kenda poto ba kima na ba poto. Yeye baneko kota ba azozo batata bata otala te. Chance ba papa lutumba ba kei. Ozomona muto déjà ça azu de ki muto eba cœur artificiel. Bongo pas zo papa lutumba lo nezangi. Tala silama na zo sabilo tala moni bino oza maloba te. Voilà alors on finit la madame Belvité. Pour madame Belvité tamboli sonité. Et là on va dire mais madame Belvité ma colo poussière les ibiennes basakane qui pèse bonabo. Tout voilà toyebi. Ya sécurité et pas madame Belvité. Maintenant on va toucher des mains nyangi muto aleki sila na mayele. Des mains nyangi aleki sila bana lelo ti na ti. Jusqu'à l'infini. Non, yebiso. Ba fandi sa sila awa. Ba fandi si de mer nyangi awa. Allez dicter. Comment kaka je suis malade. Wana eza pete. Ako koko ayebi ko komango te. Ba sila ba zoba loka ba Chantal Libola. Yema komo Chantal Libola mama paradis ayebi ko komango te ba souffler ti na live. Oh, mais Bianca. Mais bon, il y a la TV qui fait la batte. Mais non, franchement, donc il y a wapi. Et non, même comme solo. Oh, si la zoba loka Chantal Libola. Mais bon, on a TV pour faire la batte. Yebisangai, Yagola. Soka zaki mama yele. Bainga batie na réception. Na réception. Mais non, telle place à Salaka. Na Picadilly kuna batie fille de chambre parce que za mayele ta aibi ko komater. Fille de chambre bat ba beti ba goda ba silisi okangisi ba dra oke sokola. Yaya bo lukelo nyanzambe bo keba. Ozomona tina donc on vraiment faire dans l'hôpital ba tianga mai mais no kende te na sana bino. Oh trop c'est tout donc bozomi mona ko de ma bino ka na internet bino ba China Rambo bino ka ne ba na monopole loba o eko ye ya leke chu zongi sela sasa biloko no zwa osongo ya sapinaliste na loba no songo zongi site na loba yo Diego yo silama na loba no Diego silama yo bino ya internet it. On commence au moins ça qui moto. Ozomona, pour te qui sima yango komi mutu. Yo tala keba na websa bino. Keba. Bianca. Na ba no keba. Bo luka ndenge nini tala. Omoni nga bato bazaka na keto na linga bango te. Desina na za. Ozomona, vanda moso lingo finga mutu ka leketu ofano bake Belvie aza musenzi yo leketu vrai musenzi ya nani yo te o bape bo sala bo lukani na vina nga bo sala ngata mwa mobali mobimba ozozi ba terme moko bo ya bazoba o ba beta tolo ke nga na bota mana tata na mama oza sonia ba parents na yo yango moni photo raté éducation pa mama Chel na cheche ozomona me bozo na TV ko finga tala bo sila mana websa bino mutu azobanga mutu azatenga so boye omoni vivete mayamba ayebi nga ya kokola na lingwala ayebi kiye Bianca Zanga ayebi tata soka ba jete omoni se soki ya mo tolinga ko ya ba TV te Bianca Zanga malgré to komo okende na biso na suka tant ozoloba ke mama Fivette Mayamba on dirait ozolinga vraiment kokota te pendant que Fivette pe na émission ngo ye pe abengi pe kaka madame Belvie Musenzi lo lenge te mutabandango ndeleke tu mettons mutabandi yango mona lobi te omona ozobanga Fivette non banga Fivette so na bano banga vite si réellement na bano banga Fivette Mayamba na ngana tali c'est Yaya yo bakangi yo bakanga lokola shege mais grâce à madame Belvie wana na bimiso na yo za muto vana kito finga Belvie Musenzi na banga Fivette nani
oh ozomona ngai naokaka souci so na vai natali mutu yango moyo nalobi na vi na ngai nalinga bato bazaka baingrate te ozomona leke to asala lolombo ya ndenge nyonso Belleville mutu atinda oyeba ogere village panda te balie yo mbongo pa mibali balie yo mbongo basilisi bakwesi village panda yango nzambe pa confondre yo ozoluka poto tie pa musicien ozomona ozokata soni te zongisa $500 ozoka pa Marie Jeanne kende kofuta $300 ya dada international to ndimo defa umutu eloko te moya te bofuta oyo apena bengi ministre na moningano okosa pe patoki muyaya azala si bofinga patoki muyaya te zo bapede asalite ya nzela ta bakechi monene alataka ondire bababwin oyo ate mpe ofinga bato keba na yo mura alata kechi to ndima yo pede asalite azwaka te zozo omona kova leki bino banda awa ti mokili ekosila kova leki bino na propre leki bino na ndako ndenge ti oyo tia ndako nde kovala tia ndako na ye te ngai omoni yo ngai okomema ngai prison yela ngai biloko oyiba ya sasa ayibasasa biloko ayebi alinga ngo na pape mouchoir abenda ngo akangi lisita atie na pape mouchoir akenda ngo mwa mobali azolela yaya tosali na leketu tosilisi lekete azwi biloko na ngai tala leketu silama na ngai silama na Belleville yo yebi teke makambo bato bayebi yango wana ye moko sasa mutaya tala silama bosilama soki boyoka te mpo na Belleville mingi banoka tokuta na nzela ya mokama tosimbani omoni soki bayoka bino soni bino mpe boyoka bato soni mpo toyebani ozomona mpo toyebani. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga. En tout cas, c'est ici qu'on va prendre fin de notre tranche d'aujourd'hui. Je dis un grand merci à mon papa, héros dans l'ombre, on a battu sur bazo quoi. Sisté biso. Voilà, Bianca Zanga, tout comme l'épisode déjà dans Souka, Batouba retenir nous. Batouba retenir, le kechu, yela biso biloko sasa oyo zwa. Tala, biloko sasa oyo kende nango yela biso le kechu, tala posa nango. Soki oyo koloba te na koloba biloko sasa ozwa. Attends, la boy n'a pas de mission, il faut que tu peut-être tala jean mokolo munene ezo yeba na ta forme te ba jean abala kala tala ba pola munene ebi na pola te salite mo va na tebe pour finir madame Belleville mura leta ketch nandi mayo o mone makolo ne ke bimo lata ketch mura isale mission lata ketch ba dédicace lata na chaussure ton di mayo bien kazanga ba dédicace to communauté musenjo bino mo finir vrai musenjo esila sila ne musendi demain on a le qui sila maye sila zoba il est très qu'elle est sila ma zoba qui zengi ne sila demain on a kizengi ta demain rama yele bana le loti mokile sila qui zoba na bino ne bitangaso sila soso libumukodo. Voilà bien kazanga ba dédicace mauvais propre Jean-Paul Kapinga motema maman Nassi na mauvais propre Tito Bakosa le roi célèbre Christian Ngoma. Merci beaucoup na Tchana Banaka motema Rodrigue Tangala na Italie. Un grand merci aussi à Johnny Lema Aquarium Kilo à Congo 10 fois belle. Merci à Pierrette et merci beaucoup à Nanou Lungengo et merci na Moko Chacha, merci na présence ya notre Jolo papa na Victoria moi na Star Adassa, merci na Pamela Matondo et na Dipina Kuta et tout vraiment soki nzamba zolite tokuta na mbalasima. Voilà, merci beaucoup Nabino Naso Bolandi émission na biso ko banana bandeli kino na suka ndeka to lobaka en tout cas c'est to beti sibino libaku bolimbisi bon c'est peu boyoki na bino bolimbisité en tout cas on s'en fout ouais, parce que autolobi déjà tolobi ba propos teni et concernant rara en tout cas ba invité la nga etalingai ngai vraiment etalinga ba propos yo 0 prison ngai 5 ans ngai ba bokatela nga 5 ans. Merci beaucoup à maman sociale Evelyne Tounani, maman sociale en tout cas aux Zala. Merci beaucoup à notre vieux Blaise
Mokabi et pourquoi pas na Serge Vital les bijoutiers en tout cas mon vieux tokozala wana vraiment ekosala kitoko makasi ndeko misana koloba en tout cas mon bondo vraiment tokozala wana déjà na kati ya matete tokosola solango vraiment pour ça la rentunganda. Merci beaucoup na maître Merlin encadrement toujours na kati ya section Ndoulé bambote belé na batenir sur la kati ya section Ndoulé. Merci beaucoup na Pams Matondo wazaki bongo na assistance en tout cas. Merci beaucoup aussi na Dipine ba charger tout est côté na simia caméra to zaki bongo na Enoch Luzolo papa na Victoria moi na star Azastar. Voilà la présentation zaki bongo ngai oya bino chaussée siana la Cléopâtre moi na suka wa soni autrement dit IGF na invité na ngai lelo na zaki bongo na moi na suka ya famille libota na kombo ya Bianca Zanga en tout cas on a bakisela likolo pena pomba pardon bino ope bozili bakuya ko na biso na kati ya chaîne ya moi na suka ya famille libota en tout cas bo liker bo commenter bo partager vraiment émission bo katanga ta ba ndambu parce que yango nde esalaka ke ezala ke ba force na biso bo partager kaka vraiment bo commenter surtout mingi vraiment ba commentaire yango nde esalaka biso kitoko makasi. Restez toujours branchés, c'est resté collé scotché sur notre chaîne Active Finale Télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir.